Allô, 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 allô. Allô, 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 allô. Allô, allô, la Chine de Karim Mokonzi. Allô, 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 allô. La Chine, Vincent Zamotema mabe moka osakana te. So bolandeli émission wana salaki na ken kiana botala ndenge azobimisa misisa. Akomi même na dikoche likolo akoloba. Bosala ba expérience wana na sali. Aza motema ndoki, motema libanga, motema makala. Vincent aza motema makala. Yakanisa fali kupeza ya ye. Musicien mboka aza musicien mutu nyonso congolais. Ezala ya Antoine aza populaire na mutu nyonso. Papa Hervé Goula aza populaire ya mutu nyonso. Fali Pupa aza populaire ya mutu nyonso. Jibe Pia na Papa Chéri aza mutu nyonso. Werason aza ya mutu nyonso. Vincent yo kanisi ozwa Fali Pupa lokola krebo wana yo. Yo kangaki lokola krebo wa olingi te bato misusu bapusa na pembeni na ye non. Yo mpona nini Vincent ozodiembisa soki lelo yo oza lukuta moko ya kosakana te Vincent. Yo olobaki via Fali Pupa mpona ye Karine nde moto akola ye kombo. Lakisa biso poso ya Fali Pupa oyo Karine agrava kombo wana na kati ya nzoto na ye. Mais tomonaka tatouage eza na kati ya Fali Pupa eza ya Nana Ketchup. Ate parce que tatouage wana eza na nzoto ya Fali Pupa eza ya parce que Karine moto akola ye kombo boni lokuta boye ozolinga odémoralize banani. Ozomi démoralize yo moko Vincent oza ndoki makasi. Ema oza ndoki ema oza vrai ndoki. Yo kanisi odémoralize banani, otraumatize banani. Bawari oyo bakoyoka oyo baza ya motema mabe neti yo. Bawarion oyo baza intelligent, intello, diplômé. Bao bakenda na bas de l'école. Baoyoka yo te Vincent. Oza motema mabe Vincent. Nali natuna soki ba Vincent nyonso ka bazalaka mitema malamu ou mitema mabe. Bamama bato nyonso bayebi ba Vincent. Oyo baviva na ba Vincent boyebisa biso na biso baza mitema mabe to mitema malamu. Po nga namoni Vincent oyo amotema ndoki satana. Vincent aza motema mabe. Tala dikoche ye molai. Ayindi aomonaki lokuta nyonso mpe akosaka na bato. Akosaka na Fali Pupa alingi te Fali Pupa azala populaire. Ye atia ye Claire Boa. Vincent okende na maluku kalami te kozwa kisi mpona oboma bato. Yango nga na tuni oparticipa na baliwa bato te par hasard mpo motema oza nango ezalaki ndoki. Oparticipa na liwa bato te par hasard meme ya famille na yo na meme ya baninga na mosala. Yo lingo otia Fali Pupa club wana yo oalukuta mutu na yo ezobeba edoki. Karine adoki so mutu tala ndenge otokaki oyindi vraiment. Fali Pupa aza ya mutu nyonso. Fali Pupa aza grand musicien aza international. Kalami ete mpe bokodoka lisusu bomoni ke Karine na Papa Hervé bokodoka lisusu bosisi nanu te bokosisa ngo. Kalami ete po bona mpe Koffi Olomide na Karine Mokonzi bokodoka bokosisa ngo. Kalami ete bomona Werason na Karine Mokonzi bokosisa ngo bokodoka doka. Karine Mokonzi dokisa bango nyonso.
bao balinga batia bamusicien baclub wa ezalaka ya bango mpo bapesa prise opesanga mwasa mwana abeli na lokuta no Vincent ozalaka mpe na mwana toyebi te po bino boza numero 1 bofingaka kari na bota te vraiment ozokanisa nini kari naza na poto oyo oswana na moto aza na poto bino nga na komprenaka na afriki te nga na komprenaka te bato bazalaka na afriki oza na poto moto aza na poto oyo oza na afriki bozoswana na ye mot de vie eza ndenge moko te condition de vie eza ndenge moko te condition d'hygiène eza ndenge moko te mais bozoswana na Karine moto aza na mikili Vincent okodoka Vincent tala misisa ekomi lokola njoku bakataki ye na mbeli eza na minu te vraiment nzambe Vincent motema mabe ebimi la Chine bomoni vrai sorcier ya Karine oalukaka Karine yeyo okanga ye botie na baron esakala mito okata bilamba likolo ya Karine ndoki sanza esprit na yo wana au nom de puissant na kombo ya Karine oti de lo moto ezikisa misala no mabe contre Fally Ipupa po alingaka bato misusu te Vincent yo moto olobi otanga oyebi bacrache te même na Europe na Afrique bato baza intégré bayebi bacrache ezalaka mpona moto mosusu aleka moninga te moto mosusu akabese moninga oyeba yango te vraiment na omona lokola mouta boloba bokenda baklasse yango biso mpe batotanga te tozala na baraisonnement ya makala boye te boza na baraisonnement ya bamakala mwindu vraiment mawa toko boza somo boza mitema mabe mwana mwasi adokisa bapapa mibima ba 50 na ba 40 na ba 70 ans na okomprendre Karine aswanaka na génération nene boswanisaka yeka bino bato boza na génération ya ba 60 ans boza somo Vincent endoki solo diongo wana nini yo oza nani yo oza famille ya Fally Ipupa yo oza noko ya Fally Ipupa yo oza leki ya Fally Ipupa ndoki satana kende kokufa kuna na moya kisasa bye